eske grâce mbisi ide azwi eza na riske te? Eske grâce mbisi eloko alingi kosala na jie eza problème te? Ezali penza ya solo? Eske grâce mbisi azalaka na ba conseiller ya bien côté musique to te? Grâce mbisi aza na manager ou bien aza na yete? Eloko oyo Grâce mbisi alingi kosala le 18 juillet ezali problème sérieux, mais ye ayebi tina nango to ayebi tina na yango te. Pourquoi alingi a risqué? Est-ce que ako risqué to aya na technique ya kitoko? En tout cas, to landananu, to mekananu ko débattre yango. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko batu ya wenge maison mère ba ex-musicien toba oyo bazali na repos na ya BGBG, ya BCBG oyo ya JB Piana na oyo ya maison mère ya Werason. Le 18 baza na concert ndenge kaka ba mesana kobeta ba concert na bango. Mais likambu ezawana Grâce mbisi yepe akobeta concert elongo na bango. Yango na yebiki eza normal Grâce mbisi azali n'expérience ya miziki te koleka batu wana oyo akosanga na bango. Comme ba Emelia Demingongo baza n'expérience ya miziki babeta na groupe ya minene pe ba yebani na monde musical bazali ba chanteur ya solo solo. Mais awa eza likambu ya ba chanteur ya solo solo te. Ezali likambu ya power, ya nguya, ya puissance. Alors Grâce mbisi biso tutoyebi azali na monde musical na kodiembela na puissance ya Karine Mokonzi. Donc elingi koloba na batu tu oba kosangana na concert wana. En tout cas, Grâce mbisi na moment oyo aza na puissance. Ezali neti Karine Mokonzi asangana na ba musicien wana na kanisa batu bakoya concert pona ba musicien wana te ata ba yebani basi ba mesana bango mais bakoya pona Karine Mokonzi. Alors sikoyo Grâce mbisi ndenge na lobaki n'émission mususu wana aza receveur ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi aza chauffeur. Donc ye azwaka gaz sima Karine Mokonzi. Sikoyo gaz na ye wana yango nazomituna. Ebongaki a concentré nanu te po aluka sorti moko ya kitoko na yebite me ye alingi asangana. Eza nango mabete. Mais soki vraiment alingi to aza na ba rêve ya milai na kanisa, il fallait aboule bien sorti oya kobima sikoyo. Bien sûr, ba musicien belé ba banda malembe, mais wana ezala époque mususu succès na bango pe ezalaki malembe niveau média. Mais oya Grâce mbisi succès ezokende niveau média na ndenge différent ke na bato kala. Yango asangana naba musicien oyo ya wenge maison mère na ya wenge BCBG oyo batika musique to babetaka ba musique kaka na poto ndenge toyebi. Eske eza ida malamu? Soki Grâce mbisi azalaki ndenge azalaki liboso tango babetaki ankoro, en tout cas ngana koloba eza ide ya malamu. Mais na modèle oyo bazako kende na 2020 oyo, en tout cas gai na lingaki na loba na Grâce mbisi ezali ide ya mabe. Vaut mieux ekokozala ide ya malamu abeti yemoko na quelques comédiens. Na pesa net exemple ndenge Karine Mokonzi azalaka
na ba comédien Anse Luzolo na Mike la Duchesse. Donc Karine Mokonzi soki abeti showcase ou bien karaoke aza sikoyo na de comédien wana ezali eloko bien. Mais soki Karine Mokonzi abeti karaoke to nini na ba musicien oyo basi balongwa na ba groupe mususu babetaka na poto bazakaka na succès na bango oyo kaka boyebi bazalaka nango kaka kote bavivraka. En tout cas ekotiape Karine Mokonzi na succès oya batu wana. Ndenge moko Grace Mbisi soki asangani abeti concert na batu wana, bien sûr balekiye baza na niveau oyo toyebeli bango na histoire ya musique, mais likambo eza wana te. Likambo ezali fale a concentrer. Na kanisa bomona Nathalie Makoma tango aganiaki na concours oyo ezalaki na Hollande abima deuxième. Na kanisa tango basineki contrat na bomonaki même na bandeko na ye alingaki kosangana te parce que ayebi ke soki asangani succès oyo kosala na bandeko na ye akokita pe bongo. Donc ayebaki fakende modèle mususu wana pote akoka kosomba ndako pe akoma oyo akoma lelo. Yango Grace Mbisi kosangana na ba Emelia Temingongo eza mabete me bango baza na rythme oyo oyebeli bango. Yango wana ndenge eza boye ebongaki Grace Mbisi to manager na ye ayebisa ye ebongi azela mutu moko abengisa ye abetisa ye concert afuti ye cachet na ye. Même akozwa bénéfice ya 300 € ata 200 € to 1000 € en tout cas pourvu que mutu wana afuti ye batu bakoti ata bakokota 10. Mais Grace Mbisi asali spectacle na ye yemoko na batu wana eza na valeur par rapport à ke kosangana na batu wana po eyebani succès ekokita pe mbongo bakokabula ekozala pe kaka muke. Vaut mieux a préféré babengisa ye na mutu moko abeti même kutu na anniversaire na ndaku, mais ezali yemoko na cachet na ye. Ezali vraiment kitoko mingi ke akei bongo ou bien ebongi babengise ata na boîte abeti des chansons na ye 3 comme karaoke bapesi ye cachet na ye boîte et continue nango. Ezali bien ki akei asangani abeta modèle ya bongo. En tout cas ezali penza kitoko te. Ezali kitoko soki akomi déjà kobeta yemoko ameki yemoko, en tout cas ekopesa ye poa. Mais bon nga naza manager ya miziki te na yebi pe ko manager makambango te. Mais soki andimi a risqué biso toko souhaiter kaka bonne chance akende. Soki akomata na ye kaka, soki pe akiti problème ezate. Karine Mokonzi azawana tout le temps pona kobenda ye. Tangu Karine Mokonzi aza komata yepe akomata kaka. Ebongaki kutu soki alobaki akei kuna comme chroniqueuse eza nango kutu mabete. Eza ndenge sikoyo amikitisi akomi chroniqueuse ya bana o ya bimisa Claudie Diasuka na Tracy Mbelenge na elengi ya Congo. Akoma kopase kuna comme chroniqueuse amikitisa, mais ezo sala vraiment eloko moko ya gravité parce que ye mutabimisa bango pe problème ya grave ezate. Mais oya musique succès wana ifale alenge lango lokola liki pambate ezali succès ya sika. Pona ayebanake akomi musika to akokoma musika ezosenga 5 ans. Alors à partir ya sikoyo fwa kebaka pona kokabolaka succès oyo ya koyemba. Pambate likambo koyemba eza masekite. Na kanisa na France azakaka yemoko te congolaise ya jeune azoluka ayemba. Na Belgique ndenge moko ezala na mibali to na basi. Na mboka tu eza na Europe eza na ba jeune ebele ya ba congolais bazoluka na monde musical kombo na bango eyebana liboso kutu ya banzembu na bango. Mais Grace Mbisi
kombo na ye eyebani banzembu na ye pe eyebani ata eza na succès makasi te mais niveau eyebani na niveau ya bimeli tokobenga ngo succès ya makasi pamba te ba musicien mosusu na ba chanteuse mosusu oyo babima avant ye ti lelo nanu basali ba view oyo yasalaka te yango wana il fallait a concentrer na oyo ya ye chance azwi sino te en tout cas akoki kozala na difficulté po ayeba yango tout le temps yepe ayebi yango soki azo résister soki azo dondwa eza toujours grâce kaka ya musala na ete mais grâce mingi ya Karine Mokonzi parce que image na kombo ya Grace Mbisi po emata niveau emati to mata likolo to kitana se eza kaka kombo ya Karine Mokonzi po Karine Mokonzi aza koyemba po Karine Mokonzi aza adversaire na ye alors yango wana ye a profité vraiment na ndenge ya bien sûr azo profité na ndenge ya bien mais modèle aponi le 18 juillet oyo asala concert na bandeko na biso wana en tout cas eza penza idée ya bien te bien sûr bandeko na biso bamesana kobeta mais ye moko ayebi modèle babetaka na succès baza nango sikoyo na monde musical bakombo na bango eyebani mais succès to banzembu na bango oyo eza na succès na ndimi te ki ezali ou bien baza na nzembu oyo basala oyo bazosala ekoleka banzembu ya ba Karine Mokonzi to ya Grace Mbisi na ba view na yebite soki kozala yango wana en tout cas il fallait asala nde bongo te mais bon soki amoni asala bongo ezakaka idée na ye et puis le kola yebike ata abebisi ndambo succès akaboli gaz Karine Mokonzi azala ngwe belé akotikele susu ndambo bon continuer kosala oyo lingi na sukisi awa botika la malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.